Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très contents de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Rendez-vous valable dans la chaîne Abino, la voix du peuple, où nous parlons du tout et du rien, toujours traiter sujet et actualité. Mais le lot hier parce que tout il y a cela quelques jours passés au Tomoni, Ndegomoko et plutôt scandale Mourou Salamaki, il y a Ndeko Toebi, Patrick Seka Imama, capitaine de l'équipe, scandale. Je pense que pendant que tu balances nos sous moi image pour revivre encore dernier membre qui donc bref Patrick Abimaki na Mobali c'est fait que bakangami roi bamboa dans bakangami mobile azoko rasuko bimate. Je pense que jour là tu mets un peu aux explications likolo et puis ba tu continuer au benga bodo tunanga situation Patrick ezaneni situation Patrick ezaneni nga route na noloba il faut na luka pour tout ça l'émission parce que na mona ekala tout ça l'émission kala malheureusement na okutana ba circonstances mo nga ba benga yinga pa ndeko bo mona rawana singa bi pour amona ngani na ça émission a singa non dans un problème au awa dans un besoin situation mo grave awa batumo bakangami na kati ndako na ngaya dina yiki na caméra et surprise to kutaboy isa Seka Imama de mon année to bimaka na ye et par là suko après quelques jours to ba ki to yamba Patrick to luka to ye basiko et pas Patrick yemo qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Patrick a se retrouvé dans ba situation. Bonjour Patrick Seka Imama. Bonjour Vincent. Boni. Oui, pour l'instant ça va. Ah Patrick Calais Tenazali. Pesano batu mbote batu belé batala on a poto ba mena otunanga Seka Imama kenda wapi Patrick akenda wapi tout ça bani. Nazali c'est que juste un petit saut moko boye zaki un saut moko particulier privé na camarade nanga moko uta ki États-Unis Abiba Mimo cette bête qui tourne à Kenya particulièrement na Nairobi tozalaki na ye pour ba bien fait na ye moko mais a préféré que tout tambour ensemble là parce que moi je parle beaucoup swahili sunga ki biso na nzela to kenda ki mais à part ça je suis là mon cher Yanos malgré la réalité. Merci. Na pesi bote ba fanti ganyo so balingara ngai partout le suffrage de la terre batar la voix du peuple. Na bosa te Mathéo sa senga tete bisko zali ba mbote na bino angwana Olivier Mobilanzila bino angwana Mario le Canadien sans oublier mon ami d'enfance Nono Nyongozi. Nakata Djobour. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. Petite sœur nanga pelinganga mingi Kiliana biska zali ba mbote na ezali ayi angwana en tout cas outi ko nakata Toulouse ba mbote na bino mi en tout cas je vous aime tellement beaucoup mais voici en cher Anos. Patrick toujours capitaine de l'équipe na moni le moitié. Naza capitaine de l'équipe Témoni Bronsard le problème c'est quoi? Nasna le cas étape ya capitaine de l'équipe na quoi mère suprême. Oh. Ah oui. Comment mère suprême? Mère suprême. C'est-à-dire je suis au-dessus au-delà. Vous comprenez au-delà. Bon, tellement que capitaine de l'équipe ils ont dominé mingi. Yango mona ki ils ont pété capitaine de l'équipe n'a porté Bronsard dans au main. Je suis déjà au-delà de la capitaine. Parce que pour ma mère suprême c'est ngani. To na esenga kailo comment on peut avoir beaucoup d'expérience. Expérience à mine. Expérience et à nature. Et la réalité nous c'est autant ma surface à mokili. Vous comprenez. Surtout la nature na biso biso ma deso. Pour nous mériter moi titre wana est un peu difficile. Et puis mon namoni Kitsalibaya ça va. Ah oui, avec l'aide de Dieu. T'as la zéro pour nous bangombe à fraîche. Nana Yoruba en tout cas c'était bien là-bas, ça s'est bien passé. En tout cas. Moi Kitsalibaya quick. Non, et yenga pensa, na yiko tellement zwanga bien. Kasba ba betata, on faire revivre ta bateau. Malgré tout ça na ba problème, éviter sur les ba choc qui tonne. Des choc exaté. Donc tant que la na alpha, au swinga na alpha, faut dans na oméga. Au monyango. Kitsalibaya quick. Bon Kitsalibaya les langa quick. Mon réseau n'ingana quick. Olandi, donc nazo ningisa e. Ce qui veut dire que nous souni et là tu me quoi. Vanda na Patrick, dangaka ba mona soki Kitsalibaya, ils ont un problème to pour le rano zo ki jour on parlons un peu de cette affaire là Patrick, c'était quoi en fait? Nga ba beninga pour m'apprendre que garçon moko boye ba kanga mina PD.
akangami na nzoto apede azobima te. Moi je suis venu pensant que eza soki nani na okuta yonde Patrick oza na kati wana. C'était quoi en fait? Vous vous êtes retrouvé comment et puis c'était comment pour se retrouver dans la situation? Dans kati otika ba vie wana Patrick na mona okala. Jaja na tika nature na ngai. Momboko no teka kama pour lembango. Momboko no teka kama pa yango lembango te. Et sa nature na ngai. En tout cas histoire on a c'est très douloureux. Même ngamo j'arrive pas à y croire que c'était moi. Et ça que le mois s'attendait à un recours mais l'andengwana. Moi on a dérangé un mingi. Tous allez aller plus souvent mais on comprenait qu'est-ce qui s'est passé. Et le comme très mystérieux, horrible. C'est comme ça vient de haut de là. Tous allez qui n'a pas su un bon terme mais par après on comprend que na katikuna il commence à gonfler. C'est là vous avez mis un bon terme. Oui, tout s'est passé bien. Tout s'est passé dans le calme. Comme d'habitude. Comme d'habitude, comme ça c'est fait. Ah oui, na Jarbondo. Jarbondo. C'est na biso base bien ngo Jarbondo. Na comprenait qu'il était dans ce moment donné, dans ce que le roman des autres mona ngati ko andisi moi nyoka. Na kanisa nsu moi elengi mobali ndi zo sala nga moi wana. Aki tout kuma. Oh, wa bima mona kangami. Oh. Amiko benda bona moni alina bimisanga Jarbondo. Tafute fulinge banga libanda ngabi Yesu. Na comprendre te na mingi ko sala modèle ngai na zu bali nango na sala kango nino la lubrifiant voilà a lubrifiant ngai na mingi ko pokole mo espace quelqu'un muke awa na boucher pour na meka boy Jésus na comprendre te et puis so linga benda qui passe na mona kamo étrange na tsanga ki même maloba koloba et bokangami butu mo to kangami de 20h. Si biso to yaki wana zo ba 12h bokoma de 20h to quand même lokola ba mbwa wana na moi que le comment que ça étrange ba liboso komela ngai et tant que capitaine de l'équipe Seka Imama et le modèle wana mérité kokuta na ngote mais c'est to mema rabino na église c'est pas un prophète na yolo et expliquer ba tunini les gars ikuna. Oui tant que kenda une église oui c'est vrai c'est vrai to une église ba bonde libiso pona biso to sali 3 jours to kanga makandemba ça y sous 3 jours azobima kaka te bonolia ngai ko tuna zolia te na dimela ki ko tuma kasi ozomona na melaki ti une fois bapesa kinga na moi fille moko bapesa intercesseuse moko azaki wana apesi ngai moi tu muke na meki mais bazibi no adrane pas ki biso ka drandenge wana bazo prier pour na biso bazo prier pour nzoka makambo to ko c'est la nzambe makambo to ko sape mo sata makambo yenzo ka moi mbali wana kene ko mela biloka bandingari babenga ngo vimbo vert do soko meliango veut dire yo et beaucoup de mal on m'a pas bi potifa bi commando bi yaoundé bi ya masaka do eyeye penza loka bandingari to ko sama divagation ba façon mo somela ki ya kolekela to ki amuna ki kengana ko nga za capitaine asuki sangai lokola za ramunoko takene ko mela biloko na tayo moko bilanzila na ko kama boy vraiment tété hein biloko ndingwana soka za ba biloko na meli grâce à Dieu. Nzambe te makazaka miséricorde na ilaka miséricorde dem kolonyo se pai nanga ndike mama kabibel bakalanga se kai kole makate miséricorde nzambe grâce à Dieu 3 jours successifs tozaki akokangama avec l'aide de Dieu. Patrice Seka Imama, je pense que tozo solango le loboye parce que on s'est retrouvé normal peut-être sur les acquis pour problème mais bokenda hôpital bobenga bokenda hôpital te to kenda hôpital ba pasteur ba boye ba prophète ba boye qui donc ezaki juste effet qui soit amela ki wana donc nous assure fait wana bena Patrick fait wana go kanga mutu et na nzoto ya mutu biloko wana ezali bandinga ezali moi je sais na yebi Patrick eza nzambe te mta obenga yo tika fi wana ozonga na bosolo zonga mobali Patrick na pekisaka ba vi o na gi na regreta ki siko tala poto etalio tout ça bani ezata msu nzenza bazobenga yo tika vi wana pone ko mokanga mano mo mokosu ko kanga mape kanga mi libera yebi basu nzambe aponanga ndenge nazali aponanga lolenge nazali na kokende ni gauche droite ni droite nazali ni chaud ni froid mais nzambe aponanga lolenge nazali asayelaka ngaka lolenge nga nazaleli po soki te ndenge yo zaleli ozokanga mana mobali boye bato bayawa ebongo siko esalama mpe ke biso ndeto ya boso ezalaki ata mosusu basoda bamoza susi mais namonaka mpe baninga basi mpe bakangamaka te mosusu bakenda kutu tie mpe edingwe te bayima bango na bapusu tomona bango te engai nazambe ngai motali boso na banda yango te mais yo oza mobali bango baza basi ngai aza mobali na mobile extérieur ma façon ndenge olobeli mais au dedans de moi je suis une femelle ma chère mon frère mon ami je suis une femelle ndenge nazalia moi c'est munene de plein d'expérience na koti mabala na divorcé na vanti au koti mabala oui ka babala 4 fois tu n'es pas au courant
Oui, nga babalanga 4 fois. Eh. Ba mère biologique na ngai, balia mbongo na nga 4 reprises. Oh. Tala niveau étoile na zana yango. Oh. Tala niveau étoile, babalanga 4 fois. 4 fois. Je vous dis la vérité. Au bala 4 fois. Mariage avec les gars. Tala niveau étoile na Mariage avec les gars. Non, mariage na biso eleka ki bisika to sala comme d'habitude, ba sali nyonso donc ezalaka. To sala na kinkole, to sala ka savubu par-ci par-là. Pour ça na commune. Oh. Ah, c'est déjà pour avoir le mariage, il y a homosexuel, ils ont permis. Ils ont permis, oui, c'est vrai, ici en Afrique, particulièrement au Congo, ils ont permis, mais tu balaka. Tu balaka. So famille, na bino ba nzupe na mbongo mobala ya bali. Jusqu'au bala 4 fois, donc divorce 4 fois. Ngai, et le comment ils ont ngai. Paul Baramel, c'est pas bien fidèle, oui, c'est vrai. Ils sont bien fidèles, tous ont infidélité. Mais ils ont 1 ou 3, 4, ils méritent comme une fidélité. Ngai, ils ont fidèle, penza. Si quelqu'un a proposé à ma main, beaucoup naïe, tu reviens absolument bala. Mais babi bisaka bango moko. Au moins, azobi mana ba camarade nangai, azobi ma kingani. Ngai na pesa kamba les conditions te. Babi olemboto, olepe monganza. Vous comprenez? Olemboto, mboto nani monganza nani? Mboto baninga na biso basa moi maldodo na bango yango na biso bambambe sweta tozalia, bakolo jarbondo. Ozomona tozali. Olemboto olepe monganza. Na pesa ramtu te, mais pesa condition moko. Bala 4 fois. 4 fois. Nana yana bala. Biso to ya bien ça biso te. Non. Prochainement. Pesa facture comme, pesa be facture. Facture dangai. Parce que mi bala on va dans. Pesa zo na ba komo na bango. Te. Na robutanga ba komo na bango te pa pesa ngai pasi. Ce qu'on a mis aux a divorcé. Non, nazanga moko nazana mobilité, je suis très seul, nazana divorcé. Célibataire. On est là que juste kaka ba limbela biso de réunir kaka quoi. Ba match quoi, ndenge za la ka ba tiko tak. On t'a proposé nga moi mora bien pour afungwa makae. Attends, moi tu peux bien là. Afungwa maka. Bon, ndenge to zaki ngana izaki le mot to ko umelaté. Hein, $100 pour kumoro kaka le mona kenanga. Mais comme on dit souvent que le malheur arrivait à Dina et le bonheur arrivait à Dina, dès comme le malheur, tu ko kangama. Grâce à la réalité, malheureusement, Babylone on a mêlé qui wana des personnes qui sont sur des fêtes. Na eko sambwa, a sambu si soto nangai. Ah, mobilanzi la ko silikate ba mpasa. A bending jarbondo ni kebi mangali banda. Mais le ko langa na samu tayi. Oki ba douleur, mais tu ba douleur ici le zalala. Te ba douleur et Cécile. Douleur et Cécile. Parce que Patrick ba ba tuna ba ko yeba neza botiki ki pede otiki yango. Jakoko jaola, jajijo. Na tika ngona ndenge ni. Patrick to kanga mina mobile ngoko kufa peti. Mais ça nature danga ça ba risque ya nature ba risque à métier. Et ça ba réalité avec une risque rien à rien. Donc changer na hôtel. Ah mais non, ils a karanga yo ba ibengai. Non, il faut changer, tu n'as changé d'engagement. Patrick, on les a appelés, les autres appellent Nzambe. Pour nous, on a un super roman au Tchèbo et Botika et Libela. Nzamba pour l'engagement Nazali. C'est tout ça qui 3 jours. Mais je peux être une semaine. Mais je peux 3 jours. Banani babeta pour banana banana botama baloso na mola ba PD na mobile ba kangami. Na ba ya basi na mwasi na mobile. Pour nous revenir ba kengai Nazali ah moko boitoile moko Nazali ciblé quelque part. Nazana sentiment basi ya mwa kangama kinangai. Pour attaquer mobali. La joie Nzambe limbisanga le longo molo bozali. Limbisanga na poni kanga makina minute wana. Mais ko limbisanga na réalité mususu te. Na fait Nzambe langa nini. Nzambe ebinga lo lenga na zali. Patrick. Non. Luka Nzambe ko tika vieux ko. O eza ba pelle aux autres déjà faut tika vieux po. Au moni ko bana mo miti mobali mo kanga mona kato. Parce que ça li scandale en monde entier. Ba otala mobali kanga mina na mades. Eza ba réalité. Au moni Nzambe oyo. Natala raso nazo mona monene na yinga salinga ile loboye. Nakobi ba point mususu, nakoma ko kangama. Ce qui veut dire que je suis une femme. Oui, c'est vrai, je suis une femme. Donc yo pendant no kangama na peso sou makas. En tout cas, et fortifier ngai. Voilà ça que je dans ça penza le maire suprême. Je suis au-delà. Dans les circonstances nion c'est la réalité. Ba risque nion c'est ma commune. Donc ce qui reste c'est Zarakana disparaître na mokili. Oui. Faut disparaître. Oui. Kokufa to limwega we. On tenir ça na posa comme on Nzambe même nous ça ba kokufa. Tout le monde a envie de voir Dieu, mais tout le monde a peur de mourir. Mais pourquoi? C'est la réalité. Patrick Scoreb ça bande gono nyo soni di ba oyo batala ki événement na ba mona ki ngo kanga maki bazaki paniquer bazaki mal à l'aise ko benga nga tout moment na téléphone oyeb ça ba moni et puis moni no ça par rapport à circonstances avec comme là. Je me souviens de cette histoire, c'est comme si c'était hier. On a revu ça fan na réunion sonné comme kana oui c'est vrai to kanga maki. Mais to fungwa mikaka. Bokanga mai bo faut linga raté mibali oyo. Ça peut se conseiller na mibali. Mibali ba linga ba mbasi ba mona banke. A de sentir ngai. Mo mi on a sentir ngai. Akemela bimela mela. Tala ce que écoute ngai.
Quand on écoute en circonstance, on a qui peut-être ceux qui n'avaient qu'à mettre à l'avance, il y a des gars qui n'ont pas côté. Mais ils ont qui m'ont secret, ils ont petit ne fasse sentir ngaye, allez car nous mingate, il y a le barrière de ceux qui sont capitaine, non mêlé babord, dans un mêlé linga, na yenanga à 100% ngaye. Mais le coup l'angaye na sambo était, na mouinda fouling ngaye. A fouling ngaye. Voilà le bang à bonté, bah ya mon, bah il n'a bien la besoin. Bah mon a que jarbondo nanga, ya na soukala. Nini? Jarbondo. Mon a que jarbondo nanga ya na soukala. Regarde sous comment on fait. Tef tef. Le tef tef. J'ai bien prononcé le tef tef. Vincent. En tout cas, dans l'équipe de Miki, pour les amis, pour les comme la Bible, mais la terre. Pour faire souffrir les autres naïos, pour peut ça même passer. Tu as un message que toi tu as vu et qui peut être un gars qui est là au mot quand on a dit. Vinyle bakotika. Vinyle bakotika c'est la nature ya mutu. Hein? Yo c'est ndou ndako mwendo. Pesa monte na bandeko batali yo po makamla mona nga ratsa o ndeko toye ko sala confession o tiki via ki pede ningo kangama ki wana omoni ke puis on est dans mabe au jour on lela ki na mutuka ngo zo lela siko lelo changer na mutu nyo swale la rata on le kame comme la kaye tout mona même temps Didi Mongondo ayeba ki te se kai mama tant on a bien après makambo na ba comme tongi samate ya mutu oza na bomoyi ozomona ya mutu na za na bomoyi en tout cas na remercie bande komi basunga kinga na passe ane komela kingai batinda kinga mo ba remède moko pona za la makasi en tout cas merci beaucoup na biba mimos bisco zali sans oublier Mathéus Asenga Tete Olivier Mobilanzila Kiliana la belle dont taillé moi ça na miss moko un peu gris là en tout cas non nyongo zibo ça tellement belé mais biso et ça biso bien tout le monde au kala malheureusement tout le monde essaie biso bien dans le sens que tout le monde li susu tout le monde au kala ba te bele bando senga ya mela biso Patrick na biso Patrick et ça que tout coûter dans les circonstances malheureux mais comme nzamba bigisio je pense que à tout le bino boy mais na bi que kuna zo chauffer on nous pour niveau bokanga ki jour wana na limite que bien sûr on va aller passer c'est douloureux oui c'est vrai mais pour l'instant dans la douleur je suis ndenge na sala conchère nos nazongi penza ou le penza anuarit ngapeta nani anuarit ngapeta plus que vierge ah oui c'est pour ça il n'y a pas besoin de vierge pour tout karama il roi mbo ça va secret na biso basi teto yepi ndenge tozongaka na zonga anuarit ngapeta c'est comme si j'ai rien fait en tout cas nazongi tikotak ouais roya suturo papa to karama te bone zaki akena melanga zimbo vert mais oya yo soit Maman voilà, chers amis téléspectateurs, en fait, vous avez un propos sur suite à Patrick. Moi, je pensais que Patrick a beaucoup limité ma main, malheureusement, a donc continué à la finir. Merci Nadari de Wantesa pour la prise de vie, la parole de ça au cameraman assuré. On a la saga Moussa, on a voix de Benga Yinga, il y a même Patrick, il y a ceux qui sont les meilleurs lobby, risque à métier à continuer. Bon, Nzamba au Benga Malé, je pense que prochainement, à Otik à Mopena. Mais tu as fait toi Yamba, tu as fait content. Oui, non, plus son numéro naïe, non, plus son numéro naïe, tu regardes un jour naïe, tu as la bisou naïe sur le plateau, tu as la naïe. En tout cas, quand tu as une limité, tu peux pas péter. Parce que non, dans aucun dépôt, mais là qui est bilokwana. Ce qui est qui bilokwana, tu es salamate. Ah oui, ça c'est la deuxième fois. Oui, c'est ça. Première fois, la première fois c'était bien. Deuxième fois, calme. Deuxième fois. Bon, bon, il y a l'autre ça qui n'est comme bongo. La première fois, il a senti comment j'ai dansé. C'est pas comme l'autre 343. C'est pas comme l'autre Mélanie, Nambetou. Eh, pardon. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout le monde l'année prochainement dans différentes shows. Bye.